doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Vrai Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous anime tous les jours 5 minutes avec César Ngadi, édition spéciale. Nakati ya édition spéciale na biso ya lelo tokolaki sabino parce que batu ebele. Bakoma motema mabe. Na yebite na repeta kango to bandaki koloba atamboa aya remplacer Kanambe. Tozana besoin ezala n'importe qui aya mais azala kaka Congolais mwana mboka tokoluka solution tolingi étranger na tête à payité. Lelo jusqu'à preuve du contraire Kanambe alongwa. Biso to kanisaki ke mitema ya batu ekokoma pepele parce que but il y a opposition qui bazwa pouvoir na étranger mais toye kozwa pouvoir et puis Nzambe alingaka Congo ayoke biso mawa apesi biso présent pas de moindre moi na papa Tshisekedi combattant mais mitema mabe ekomi lisusu makasi bakomi kozongela makambo oyo babanda koloba na Kanambe bakomi kozonga na kotika kaka yango te soki bomoni Congolais bazwa batu faible Congolais koma donc divisé ba koma koyina ba luba bato bandundu côté à Fayulu donc ezali Fayulu parce que tant l'élection salamaki l'élection politique eza kwanga na makabute politique bato bakufa kana yango ba Lumumba bakufa ba Moise Kabila bakufa mais soki oza envie lelo zuite lem sous lobby ekozala yo mais Fayulu akozwa kana ilisusu te mais ozongi simoye olubi bon but na biso ezalaki tolongola Kanambe ndenge alongwe siko tozwi mwana mboka ngai na ye na sima na yo mbe makambo ezala te ndenge na yebi Félix Antoine Tshisekedi mbele Fayulu aza premier ministre ou bien donc vice-ministre ministre d'État parce que Fachi Beton na motema na ye malamu bomoni basalaki appel na Fayulu mutaboya atikala akanisa ki deya yawa bazo yambe na ba combattant. On est là où on doit faire la conférence. En fait, on a l'ILB, comme vous voyez. Le président est censé sortir de cette voiture-là. Voilà. D'abord les honneurs. C'est le président. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes combattants résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre vos honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer le tour en revue.
Comment on va sortir? Soki ndei nakanisi soki donc akoizonga présent donc vérité des inutiles le ici là batutu bazalaki na ye donc tout la musi ya zaza donc na lobaka ngo soki congolais to comment diviser bozali fota fayulo mais siko na koyebisa bino pour bato ebele balobaka oh ba école batonga ba école te présent sala ke lokote mais motema mabe et loko nini souvent cinéma na biso ezali gratuité et enseignement de base. Ah, on a poto to vandani ezalaki ka mbongo minerval et si la makambo wana président wana ai bazalaki wana ba président bazalaki basala ngote oke zalaki na carte constitution muto yeko sala ngo président Félix Antoine Tshisekedi lelo to kolakisa bino bomona avant bécole avant tant kanamba sala 18 ans condition bana na biso mikie ya ono mona muto ko zane critique kitoko ndengeni kala biso tonto otanga donc uzusala donc kaya écriture ezalaki donc bozo komanda ba plume boti encre tibo komi donc calligraphie ko sakana te siko mwana zotanga na mabele avandi atikaye na ba genou akotanga akoza na écriture malamu de tozali ko lakisa bino awa botala ba condition penza bana bazali ko tanga na Congo. Grâce à président de la République Massolé changé toujours la Sabino nanu na benaka bongo ba élève condition ba écolier bazali kotanga et ko pesa bino mawana pasi na motema école en bomoni bana bazotanga koto mbala moko fachi aye pembeni botala école atongeli bana wana na benaka bongo botala ndenge babanto kotanga na marque bazozo école wana bino mo bomona penza ki en tout cas bato balobaka na bazonga na évité vraiment na évité ceux qui balo barango bazo ba makamuni bazo ba donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Toza na Congo toza esika mususu te eza ekolo o eza na benaka bongo na nzela tozo kende boya bana bangwana bazotanga vraiment après 18 ans ya Joseph Kabila na kati ya mboko oyo soki lelo bato bazoloba ke Joseph Kabila vraiment wana vraiment même na lingame kotanga komona ete quelle passion ezali vraiment oh là là mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu ah là 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 wana bana bavandi na se à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton atongeli bango école moderne yango wana na benaka bongo ezali don ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu oyo azali na souci ya peuple oyo amoni pasi ya bana ya benaka bongo ndenge baza ko souffrir bazotanga bavandi pena na mabele ezosala pasi même tableau ezate. Après le pouvoir de Joseph Kabila de 18 ans, benaka bongo bazana école te. Mais lelo chef de l'état yewana yangonde biloko tolobaka le peuple d'abord. Merci beaucoup. Binomoko Bouiti Kolanda, les images ont parlé d'elles-mêmes. Pour batum tout tisiko yonga na zotia ba image na lobi na ti ba image mais batum so César ngadi ozo sala tia donc batu ozo sala diale le batu ozo sala bango pati na epsaki bino bokeba na AVC parce que mikolo ezaka ba réalisation sur réalisation bino bon monia ba condition ba na ba bando kotanga mbala moko na pembeni ba tongeli bango école et puis nazola ka sabino su mususu na lupompa botala condition susu bano bazotanga na chik et kopesa bino mawa mais calvaire na bango ezali ko sila na rentrée scolaire il y a 2023-2024 donc vraiment bino moko botala batongeli bango pembeni 18 classes batongi yango ya sika école moko moderne botala mais botala ba condition oyo babandaki ko vanda ezali passe na mawa na motema bongo ba misusu
ba lobake fatiazo tonga ba école te oto la sibino ka mibale to la sibino botala na condition oyo ba écolier ba bandai kotanga na condition ba komina ngo. Donc avant avec Kanambe et après avec Félix Antoine Tshisekedi. Bilomoko bolanda na bilili. Assis sur des bambous faisant office des bancs, des genoux servant des pupitres, yeux rivés devant un table de fortune, des pailles utilisées comme tôle au-dessus de leur tête, c'est le spectacle qu'offrent les élèves de cette école à Mupompa, dans le Kasaï oriental. Mais bientôt, le calvaire de ces enfants qui ne demandent rien d'autre que d'étudier dans des bonnes conditions va prendre fin. Dès la rentrée scolaire 2023-2024, ils pourront occuper ce bâtiment. 18 salles de classe construites en matériaux durables et déjà pourvues en bancs. Un apport du service national à la gratuité de l'enseignement primaire, cher au président de la République. L'école de Mupompa porte le nom du Dr Étienne Tshisekedi. Hormis un terrain de jeu, elle sera dotée d'un écran géant, lequel va fonctionner avec le panneau solaire. L'écran déjà en place va proposer plusieurs programmes aussi bien pour les élèves que pour la population de ce coin, histoire de connecter ce village au monde. L'école de Mupompa ne sera pas la seule à accueillir les écoliers de la province de Kasaï oriental l'année prochaine. 2 autres sont en construction dans le territoire de Niabi, dont une à Katende. Elle portera le nom de Kalonji Molopwe et une autre à Boya. La ville de Mbujimaï, plus précisément la commune de Bipemba, est également bénéficiaire de ce projet du service national. Le territoire de Chiling, à 30 km du chef-lieu de Kasaï oriental, n'a pas été oublié. À plus ou moins 5 mois de nouvelle année scolaire, le commandant de ce service rattaché à la présidence rassure. De ce vide, poussera une école digne de ce nom, assure le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Tous ces ouvrages sont des réalisations des bâtisseurs, comme quoi le programme de réinsertion de ces ex-délinquants, communément appelé Kuluna, mis en place par l'actuel leadership du service national, ce, conformément aux orientations du président de la République, est en train de faire ses preuves. Bino moko boitu kolanda na bilili eza pasi na mawa na motema il faut za la ndoki po ondima penza bana batanga na ba condition relève mboka donc base bandaka na kati école primaire mais tango Kanamba zalaki qu'est-ce qu'il a à foutre, excusez-moi terme wana na lobango mais lelo mwana mboka ye soka tali ko sala epasi akoki kokanga motema te bino moko bozali komona soki na lobby na tiba image. Donc avant tout succès émission na biso tozali na publicité liboso ya émission ya Adi Londolé le célèbre journaliste beau comme un dieu dimanche oya koyamba ndeko na biso ya mobile oya ye ko se plaindre na ba tracasserie ezali na kati ambassade na biso awa na Paris. Donc ba comment refuta donc avoke na ambassade au futi na site na bango mais siko po oya ko zwa eloko oyo Isengelo zomona mso awiti Bordeaux, Marseille ayebo donc azue le côté il faut là donc musala la mso baby donc akoya wana akoloba yango to senga kipe Adi Londolé a senga ki batupe ambassade baya wana to ebite soki bako zala wana et puis na simana bokolanda ya Biso Food restauration rapide na ne salama na ba congolais na gare ya Jivizi camionnette telemi wana na sorti kota mairie boko mona biloko mindele te okolia penza kuanga na makayabu kuanga na brochette okolia mikata moto okolia donc vraiment donc frites basali na pomme de terre ya patate douce ozokolia biloko bana mboka biloko pa mindele za na ba gaufre donc ba burger okolia pe donc kokipe donc ba mujingile bazala trop donc awiti boulot donc na kibo ba yemoko donc moya lambeza to ya pe wana buba ko betelo pe na miracle donc fufwa masangu semu les salami wana ozongo na ba brochette ozongi na kiboba o développer ngo donc vraiment to chama boko na ndeko na biso o ya sali eloko na ne salamité donc ils allaient ouvert tous les jours de 12h à 20h et puis bakoki pe ko livrer leo na bamboka kaka ya pembeni wana niti sa venue sur Orge restaurant Gis Grigny donc bako livrer leo au bengi na numéro wana donc restez connectés sur Cléboa original pour la suite de nos programmes. Pesi peuple congolais na pesi bino nyonso rendez-vous
dimanche de 20h à 21h na émission ya Adi Londolé tofanda tosolola pona ba tracasserie mécontentement oyo tozomona na ambassade ngai ndeko na bino Jean Tsiku Mazea na pesi bino rendez-vous dimanche de 20h à 21h na émission ya Adi Londolé, le célèbre journaliste tofanda tosolola tokolobela makambo ya mécontentement na biso ya ambassade na biso awa na kata France bino bat boutaka Lyon, Dijon, Montpellier, Grenoble tofanda tosolola rendez-vous dimanche na Adi Londolé po tolobela makambo ya pasi oyo tozali komona na kati ya ambassade. Merci bien. Rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche de 20 à 21h. Pour la première fois dans la communauté congolaise, Yabiso Food, restauration rapide située à la gare de Juvisy, sortie mairie. Vous pouvez manger sur place ou commander au 07 81 10 61 35. Incroyable mais vrai, vous pouvez manger mikaté, brochette, banane plantain, frites de patates douces, gaufres. Livraison uniquement aux alentours de Juvisy. Ouvert tous les jours de 12h à 20h. Il y a Bisso Food pour commander, composer les 07 81 10 61 35. Pour la première fois, Mwanamboka a sali et loko ya kitoko. Pour na Bisso Banamboka na kombo ya Bisso Food. Restaurant rapide Oyo Ezali situé à la gare de Juvisy, sortie mairie. Au Koki Kolia sur place. Au Koki peut commander au Benina numéro 07 81 10 61 35. Incroyable mais vrai. Au Kolia Mikate, brochette, banane plantain, frites, y a patates douces, gaufres. Livraison Pézali. Aux alentours Kaka, il y a Juvisy. Ouvert tous les jours et Fongwami tous les jours de 12h à 20h. Pour commander, composer les 07 81 10 61 35. Yabiso Food, Yabanamboka. Avec Yabiso Food, tout le monde est d'accord. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu